Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Partagez, likez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Merci en tout cas. Partagez massivement nos vidéos, laissez un commentaire gentil et pour ça la biso très kitoko. Merci en tout cas. Vous savez déjà, votre émission est là, 100% news et analyse. Toi la rabino ba émission, ba image autour à par-ci par-là. En tout cas tout ça là que fort il y a qu'à informer bino en temps réel. Alors ba vidéo na même bino et ça ba vidéo moko ya son au besoin mon na eza Mama Marthe et l'ongné wana nazoche la bino son ya vidéo nae boyo kandenge azoloba la maman de notre présidente. OK, président pardon. Et l'autre vidéo boyoka qu'est-ce qui s'est passé au sein de la présidence. Oui. Boyoka makamwana mobalo azoloba na ebité qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de gens se demandent na kati ya gouvernement wana banani bazali pion banani bazali informateur parce que toyebi biso nyonso Pierrot Louara boyebi aujourd'hui yende vraiment amati makasi aza journaliste opposant ya makasi. Alors abi aza na ba caméra cachée na par-ci par-là. Soki président a voyagé ba koyebi ça que président a voyagé ba pesi na numéro ya matricule ya mutuka ou ya bimi nango na ya avion. Alors c'est vraiment ça fait mal vraiment ceux qui ozali na mutu oyo apesa ba information na très toko benga ebongo. Alors to me campé ko landa together na bino ezaka juste analyste ozo sala to me campé ko comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Alors to landa na bino ba commentaire to yoka together to me campé ko réfléchir together na bino ba abonné à Bibiche Mbombo officiel. L'autre vidéo bazolo bela phare de na biso, il paraît que bazana ba arme insuffisant bandeko ba vidéo on na yela bino ngane muna lo baraté bino moko bolanda nan et puis tokozonga juste après pour commenter. OK, sans plus tarder, télévision ezali radio te. OK, sans plus tarder, let's go. Et puis mboka ya biso ya Congo eza mboka ya mutu moko te. Eza mboka ya biso banso. Ozala mungala, ozala muluba, ozala mutu ya Katanga, ozala mutu abandundu bie mu Congo, tozala eloko moko. Ozako mona eloko ezako bumamboka na biso ezali kaka tribalisme te ezako kobebisa mboka na biso. Soki tozali na bomoko ennemi ako mwana place ya kokotila te. Bomoni ke bitumbe koti na bamboka na biso pourquoi puisque tozangi bolingo di nani bomoko ezali te. Tozaka na ba division, c'est pourquoi tozali kaka gauche droite tozaka mwana il faut tozala na bomoko totelema na bomoko nzambe oyo akelaki apesi biso mboka ya kitoko boye mais sikoyo bolingi botika mboka ekenda na maboko ya bantu mosusu. Oh, bino bovandi awa bandeko ngana na question moko na otuna ba congolais nyonso na otuna ba ta présidence na otuna na ba autorité ya mboka na biso. Yango nani yango kuna na présidence kuna na ba membre ya sécurité ou ya communication
nani apesaka Pierrot Louara ba information. Parce que là c'est grave. N'habité ba Congolais au bazalaka na X, ba Congolais au balandaka Pierrot Louara ba ebi. Ba ebi très bien makabuna zoloba. Nani ngo kuna na présidence aza espion, nani ngo aza kofuite ba information apesaka Pierrot Louara. Boyebi position à Pierrot Louara. Non, c'est grave. Parce que, bon, botelana nos photos oyo, donc si côté tu peux apprendre que le président Félix Tshisekedi azaki na Angola, akene na Angola. Mais, et le cas moi lelo na Tongo, Pierrot Louara a tweeté à lobby Félix Tshisekedi a zui avion discrètement à Angola, a payé na numéro y avion, matricule y avion, makambunion, tout. Nazo sabino ba détail moko na ndenge ko sakanate et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois ça la bon. Bon. Ba air moko a se trompé à tout ça wana mais non. Président de la République est-ce que ça au courant ba makambo yo. Yo na lubaka awa président de la République il faut za la rata na compte moko na réseaux sociaux ata na X ata la rappel makambo le kaka. Na sur batu ko sa ra ebele kuna. Na sûr. Ce qui est makambo solo que za bongo c'est que na présidence kuna ba espionna kamakambo tout président salaka. Donc ce qui ko ba pas Pierrot Louara c'est que ko ma donc c'est que batum sope ba zorango. C'est que makambo tout les karakuna Rwanda yo kaka peut-être que bazaka na écoute et ko makakuna na Rwanda et ko makapa na nanga et ko makap donc tout ça comprendre était yango président de la République talala nous makta non mboga la biso nazo comprendre était bon ngana tunika ka question parce que makambo yo ce n'est pas normal institution loko la présidence ba fuite à boé en détail près non c'est pas normal et si koso ke zaboué comment tu se plaindre que ba terroriste ou bien armée rwandaise ba ye ba plan ya armée na biso makambo tout ezoleka nazali komona ete manduki esomba maka manduki esomba maka tolongwe na embargo tolongwe na régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires siko marché à armes zaka lokola tokenda kosomba chemise kokozo nango za la soko za ba sanction internationale ezaka nde tosomba mutuka qu'est-ce qui se passe pour que tosomba minduki ya dernier critère chaque jour bato akota kanzira esondeka bangone bayebaka esika minuki ezalaka ya makasi gouvernement yebaka te quand je regarde à Goma bombardier russe yango wana na aéroport M23 akota kina bavio ya ndenge nini nani totindaka kokende kosomba manduki. Troisième élément, tous les jours la communauté internationale est hypocrite, communauté internationale est mabé, communauté internationale trouve la sanction, mais ça fait plus de 25 ans que les sanctions attendues de la communauté internationale n'ont jamais sauvé la souveraineté du Congo. Devons-nous continuer à compter sur l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique? Et chaque jour, nous avons toujours membres un pays francophone. Francophone, nous avons dit que nous avons mémoire, na thèse, na université, et sungaka biso na nini. Europe occidentale, tokangama na libéra po na nini. Qu'est-ce que nous gagnons na boyo karina Belgique, na France, na Grande-Bretagne, na États-Unis. Cinquième élément, nous avons constaté Gome Kwei. Bukavu Ekwei, mutu mungo taza arrêté, mutu mungo taza révoqué, mutu mungo taza suspendu, mutu mungo taza poursuivi, gouvernement échangé, mutu mungo te. Donc, c'est comme si l'équipe qui perd là, c'est l'équipe qu'on attendait. Je constate ça et je commence à revoir mes notes de sciences politiques. Qu'est-ce qui se passe? Poutine a bête Ukraine, mais ils ont changé. Ministre de la Défense, ils ont changé d'administration à tout moment. Mais biso tozo pour là. Mais ba jouer réservé bazali. Bazo kotate pour na nini. Pourquoi Gome Kwei personne n'a été donc Gome ande vana ki boye, ezatena mutu nga bano futama.
pour que Goma quoi été. Et donc, tout le monde a créé cette information, ma cité. Donc, alors, je me dis, est-ce que c'est un nini? Donc, finalement, Makambo est cas. C'est la sanction de l'Union africaine. Mais Moka était le makate na structure régionale, sous-régionale, internationale. Moka était le makate na alliance des États, personnellement avec les autres États. C'est-à-dire, il y a Congo d'abord, na France, Bangomi Balé, na Boyokani ya Congo, na États-Unis, Bangomi Balé, ne Boyokani na Bino, na Soki Boke na sommet. Et dans les bateaux, Boyokani na Bino avant beaucoup na sommet, Bangonde Bakorobe la Bino na sommet, parce que la science politique, comme dans la politique de Baka, avant une réunion politique, il y a une pré-réunion, réunion de la CA. Pendant la réunion, il y a une réunion. Dès tout ça, la réunion politique, il y a une réunion qui passe sur place. C'est-à-dire, bateau a bien sa réunion, la consigne, oh, babando guidé réunion, on peut essayer la canne de Balingaki. Et juste après la réunion, il y a une réunion qui évalue est-ce que ton même groupe on a négocié Tolingaki. Donc, jamais réunion publique, Union africaine, il y a communauté africaine. Et qu'on trouve une solution en dehors des positions des acteurs individuellement, puis on a qui décider avant la tenue de réunion. Maintenant, on a le premier ministre, c'est comme si il n'y a pas de la solution dans le sommet. Solution où tu as la sommet, solution où tu as la relation intime entre un État et un autre, un leader et un autre. Il y a un qui est bima parce qu'il y a différence entre opinion internationale et société internationale. Par exemple, ceux qui sont dans le sommet des Nations Unies, position à 5 permanents, Chine, Grande-Bretagne, Russie, États-Unis, économie de la attends, l'unanimité. Mais l'unanimité, c'est sur la position de qui? De 5 membres permanents. Et Bango va dire parce que chacun est fort. Ceux qui sont dans la boy, oh, ils sont la tosali. Et donc, donc, c'est comme si nous croyons qu'un pays peut être sauvé par les contrats. Et voilà les abonnés de Bibi Chombombo officiels. J'espère que nous avons together tolandi ba information oyo, tolandi ba vidéo oyo. Tokinde mama alobi. En tout cas, Congo na biso tolingana. Soki Congo division ekomi oba luba, oba Congo, oba Swahili, oyo banani wana bandeko. Soki to lobi to landa bongo Congo na biso ko avancer ti. To comme diviser. Je vous signale que vidéo on a chela kibino lobby wana bandeko. Vidéo on a chela kibino lobby balobi mama Martha Zoloba eza nango mama Martha te na yebisa kibino bien. Mama Martha te eza mama moko boye babi mama wana batinelinga audio wana. Vidéo on a chela kibino lobby pour les gens qui m'ont suivi hier pardon. Non ba yesterday. Balobi o wana eza nango mama Martha te mama wana azana ye rwandaise mama wana azana ye mokaboli comment mama yo koyebisa bato ke non ote président Félix a bombardé kaka Kivu a bombardé pe Katanga et en sens te président azawana pour réunir azawana pour na kosangisa bato alors yo ozoloba que et ça passe ya yo pona yo ozoloba que non en fait panza Bukavu panza Goma et en sens te banda lelo tilobi et ça n'a pas de sens panza pourquoi par rapport ya nini par rapport ya nini. Alors revenons à notre mouton, les amoureux de Bibi Chombombo officiel. Bandeko nanga mambo eza somo. Marambo ya mambo ya pasi pe mawakati na mitema bandeko. Comment se fait-il na kati bien bozo sola makambo. Mais on a battu ba informateur bazali banda. Ba yebi déjà que président zo voyager. Comment ba pero loire a yebi que président zo kenda Angola. Azaki na Angola a yebi que non ake Angola. A kosala autant de jours mais ba mekape ko checker bato parce que mambo eza mabe makasi tout monde nango kana ba film so continue ka boy o sudura jour mususu
président na biso afandi boye bato bakoteli na ndako ou bakosa coup d'état ou bakoboma ye parce que soki makambo ekomi ntina niveau oyo makambo ezolekana na famille ya bakonzi famille présidentielle makambo ezolekana et se retrouver libanda est normal te eza normal te ça n'a pas de sens banda lelo ti lobi eza normal te botala ce qui s'est passé avec maman Denise. Est-ce que beaucoup peut imaginer que makambo oyo ye azo solo la na bato makambo ba audio ba conversation nyonso biso toyoki yango ça n'a pas de sens. Ceux qui ont la capacité à enregistrer maman mokonzi et bon ce que papa mokonzi pourquoi ceux qui a bimi ba opposant bato ngambuku ne loba nango ye moko maman Denise abi bato ngambuku na baza informé et na sens te et ça na sens te ba koza informé par rapport ya nini parce que bango baza kuna te donc c'est qu'il y a des gens au baza ko pesa ba information en tout cas service ya renseignement aner et ça la musa nango anere kita na terrain et bana ko checker batu nyonso baza tout autour ya bakonzi wana bana ko checker ba téléphone na bango ba kende na ba réseaux sociaux ba checker en tout cas ba ça la effort ba mega ko checker o solo la nani o yamba appel ya nani po mo eza mabe makasi c'est vraiment dangereux parce que to éviter anything ma ko trikele biso bokonzi fachi béton aza mokonzi onzamba pesi biso Tomatato kita toute autorité vient de Dieu. Bilo muso tozo mona awa eza toko forcé te olamuki na tongo tu ne sais pas et loko koko melo na journal elo qu'est-ce que tu vas faire banani kokuta na bango et loko tu ne sais pas mais nzambe na bonzambe na ye ayebi déjà que na journal elo et loko boy et que c'est passé. Et l'autre boy donc Nzamba ebi tout, il connaît tout, absolument tout. Nzamba ebi déjà n'est pas fonctionné. Ebi déjà n'est pas il connaît tout, absolument tout. Ayebi Nzamba ebi a destiné à Moutou. Ayebi que un jour Fati a la président. Ayebi un jour maman Denise a moi si à Mokonzi. Ayebaki un jour que yo place oyo zawana place oyo zawana nzamba yebaki ozala wana Dieu connaît tout il y a un blog musu to kondana rabatuti oui président Félix ayebi boité ne condamnez pas à 100% le président parce que il a des gens tout autour naie au ba travailler naie ba auto bazo constituer gouvernement batu nyonso bazo travailler pour na mboka batu baza tout autour wana nde batu pe il faut ko blâme pe bango parce que il y a ko pesa autorité ngana loba nango en fait ngana loba na pesa na l'équilibré parce que toko condamné chef mais chef a ko pesa mitindo apesi mitindo bosala boy bango ba respecter te ba travailler ba respecter te que non toko sala boy OK alors en fait, désobéir na mokonzi. Tokolo babongo. Désobéir na mokonzi. Alors, au condamné chef to au condamné bango. Oui, chef au condamné. Pourquoi? Parce que Aza la possibilité il y a ko sanctionner, Aza la possibilité il y a ko interdire anali loba ko loba. Mais avec le Congo, ce n'est pas comme ça. Le président a yé na pouvoir, on est selon na réfléchir. Il a pouvoir à couti bateau déjà basé na gouvernement à Kalaming. Je ne pense pas que le gouvernement nyonso oyo basé tout autour naie, ce sont des gens qui ont travaillé bateau ya sika oya non. Il y a des gens qui ont travaillé à l'époque de Mobutu au basé peka na gouvernement wana. Il y a des gens au basala combien de années ba travailler na Mobutu na Kasavubu, peut-être be basaka wana. Donc bateau wana déjà ba lona misisa. Bah yebi peut-être plus que le président parce que yé à côté na musalango à côté
azo travailler, mais il y a des gens qui ont une expérience makasi ya gouvernement par rapport à eux. Alors, batouana tout autour, baza déjà na régime na bango, non, baza déjà na système, il y a fonctionnement na bango. Alors, ce n'est pas facile que aïa boye bana ko imposer bango, sala boye, bango besoin de noter, ah ba sala kaboye. Et ça, lokola, oye la mboka, okuti déjà batu ba obina na gauche. Yo pe bina na gauche, oui, oko redresser makam, bina na gauche. Soko bini na gauche te, et au lukelo ba problème, ko lukelo ba rancune, ba ko ça le long moko peut-être et leur mot ça m'a tokolo ba bon. Alors, les abonnés de Bibi Chombombo officiel, il faut aussi qu'on condamne pe bateau baza tout. Oui, bateau bazo lo ba que noté chef nda décidaka, chef nda lobaka. Non, il y a d'autres choses, ça se traite. Il y a d'autres choses que na malembe. Talande cet exemple papa o apesi marambwa minduki. Alobi FARDC bazana minduki te. Natali image moko boye. Balobi ba FARDC ba obwaka minduki bazolinga bakota na mboka ne na bunya soki nini mboka moko ba yebisaki nga wana po nini bazana ba arme te ba mususu bakimi na bango ba ofuta ma bien te. Alors nazo yeba te sko FARDC yango utilité la bango ni ba o bazokima pourquoi? Oui, quelque part bakoza bazokima parce que bazali na minduki te soit bafuti bango bien te quand tout le monde ba soda bazo réclamer que non bafuti bango bien te. Alors ça fait mal et ça la passe comment na ba soda na biso bazo futa bango bien te et ça la passe ba mbongo bafuta ba soda banani bazo liango on sentait que non batu bongo donc bazaka ba détourner na ba détourner mbongo ba soda bimi bosombela bango minduki bofuta bango ba kolombo bazui balige bosala na mbongo yo boy siko gouvernement bo herbino bozo bazo condamner fachi siko banani ba soutenir ye biloko pe ebongaka. Il y a d'autres choses hein oye ebongaka bozo travailler en collaboration, bozo travailler boza la même idée, boza la makanisi moko bobi ke donc tout on met sur qui bateau baza tout autour ya président na biso bango so bakomi uni bango nyonso baza uni na makanisi moko yo mona Congo na biso façon eko fonctionner au monde parce que apparemment il y a pas beaucoup de gens au baza même idée que président Félix. Apparemment la bazo soutenir yete parce que les amis sont au kaka o ba lampadaire o ba détournement ya mbongo boye o ba détournement ya mbongo ezaka ba mbongo boye ya minene ya mambo minene ezo sala détourner mutu moko yebisanga bike non gouvernement mbongo ezali alobi ezana bato ba voyager na ebite ezaki il faudrait la bino vidéo Votre gouvernement a voyagé, je ne sais pas c'était à quelle occasion, na Belgique ou pays mokokaka, ba dépenser 500 000 euros pour naka ko futa ba hôtel, 500 000 euros pour naka ko futa hôtel wanande, on dirait chef ya hôtel wanande azo pesa information bandeko. Et ça vidéo mo on a vu mais non ça les fois on a vu la bino vidéo wana na la bino 500 000 $. Et 500 000 euros. Oui, c'est plus de 500 000 $. Sikoyo, on va monter na yoka, on dirait qu'il t'en attention, on dirait zo balusanga libumu, on dirait et ça langa dono on voit que non et les bisanga une sorte babilo mo bongo. Oui, si c'est vrai que c'est 500 000 euros pour naka hôtel. Pour naka hôtel, oui, membre du gouvernement, c'est la présidence, oui, il faut pas faire dans la place Mouriza chic, place Mouriza bien, everything est dans la bien, ça comfortable quoi. Alors, si on a 500 000 wana, on va foutre hôtel pour pas qu'il ceux qui va à réunion et tout. Bah faire DC, on va zokufa parce qu'il y a des phares DC qui meurent, hein. Na ba frontière, na ba front, pardon. Naba est kuna naba Bukavu Goma ainsi de suite bandeko siko bato ba okufa wana mbongo wana bako ata 100 000 euros batindeli bango 100 000 euros ata 50 000 euros
So batindi ba soda ba sombeli bango ata minduki. Ba sombeli bango ba tenu. Ba pesi bango makasi. Ya ko sala musala, ça sera une très bonne chose. Et vous avez au moins bien ya malonga, ya kitoko makasi pour notre pays. Si vous avez un montant monnaie, vous avez biso mutu. Vous avez 350 000 $ et bimi. 500 000 $ et bimi. Et vous avez biso mutu. Et vous avez biso mutu, petit peuple. Un petit peuple. Et ça, vous avez payé 50 $ pour un fond. Un 50 $ pour un business. Il y a d'autres personnes comme ça. Nzambe, souvent on peut 50 $. Là, up and down. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais à un moment côté. Mais ce qu'on se met les montant à quoi craquer. Et quand ça les liboma, à quoi simba mutu mais au juste des années. Il y a un nzamba sungamboka na biso. Nzamba longola ba congolais biso ba congolais molimo ko bimisa moya ko dépenser mbongo ou eza mbongo gouvernement. Nous tous nous sommes des Congolais. Nous avons besoin yako biso pe yako enjoy na mboka na biso. Mboka ebonga. Mboka ezala stable. Pour apparemment Congo, c'est tout le monde aujourd'hui qui parle de Congo hein, dans des chaînes internationaux. C'est tout le monde aujourd'hui qui parle de Congo. Congo avec le Rwanda. Congo avec le Rwanda. Imagine on a chez la Kibino Lobby. Oh Kagame, Azolo Bakenon, pourquoi toujours condamner le Rwanda? Est-ce que vous ne savez pas, il y a d'autres pays qui sont derrière le Rwanda? Yemokwa Lobby. Ce que biso to karama to tingama kanangwana na Rwanda pardon. To s'attaquer pe la ba pays mususu. O baza derrière Rwanda, o biso to yebi. Pour bango wana bazo push bango ba M23. Bazo push bango ba kende liboso. So to bito la ba M23 na. Lobby c'était lobby pe na chila bino vidéo ba M23 o ba kangi bango pembeni ya stade de martyr. Ba komi kuna ndenge nini. Bango ba komi kuna ndenge nini. Bakoti na moyen nini. Bazana minduki. Minduki yon ba pungwe ba kiti na beliko to nini. Service à renseignement eza wapi. Est-ce que sécurité eza vraiment na Congo na biso? Apparemment sécurité eza te. Pour ceux qui M23 à koti na nzela beach, à koti na nzela ya aéroport, à koti na ba frontière to wapi. To wapi. Ceux qui M23 à koti na moyen nini. Donc, il faut pas renforcer la sécurité. Il faut pas renforcer en Makasi. C'est qu'il y a des traîtres qui ont aidé Bango Bakota. Donc, c'est que Munguna ya Congolais, Azaka aye moko Congolais. Munguna aye Akota. Akota na moyen nini. Avec quel moyen, pardon? Avec quel moyen? Aujourd'hui, on parle de M23. Tobando na Goma et puis Bukavu. Mais lelo na kin bakangi bango bakomo bomba na ba terrasse. Mais bato ko ba signara na bango hein ba M23. Donc ba signara na bango ezu so bokangi biso to kangi biso to za ta kunate. Wo. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.